ezalaka toujours na temps moko ya ba vérité nyonso na poasa. Balobaka ata soki obombi makambo ndenge nini, ata soki osali ndenge nini, ezalaka na jour moko oyo vérité nyonso ebimaka nango ka na poasa. O mata okita ba vérité ekobima nango na niveau moko pas possible. Ursule Peshanga tobengaka ye mingi kaka Mupesha Mobutu na biso international Black Line. La maman surtout ya ba Pesha Love na système moko ya kitoko. Makambo na poasa la famille ba vérité na poasa balobi na Congo na biso makambo ezangaka nango te. Tolalaka tolamuki boye na makambo, tokendaka na gauche tozongi na droite na makambo. Botama Congolais penza oyoka na yo elengi moko ya obotama Congolais na niveau moko pas possible. Salut cher Bouchou, salut cher abonné, salut cher connaissance, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien par la grâce de Dieu. Cher Bouchou, cher abonné et cher connaissance, Yalelo Penza na memeli bino Ursule Peshanga, comédienne na biso ya tongo, comédienne na biso ya kitoko, comédienne na biso oyo asenkarnaka toujours ti lelo akotisa na eka makambo. Lelo tokoki ko benga ye comédienne na biso international parce que déjà Ursule Peshanga azo kenda ko jouer pe ba place mosusu azo jouer kana Congo na biso te mais akomi pe ko jouer ba film mosusu na anglais kandenge salaka donc na système moko ya bien. Bande konanga lelo na memeli bino Ursule Peshanga kandenge tolobaka ba makambo mosusu ebimaka nango kaka ba vérité ya somo ebimi ba vérité ya somo ebimi la famille kande tolobaka ba vérité na ba vérité toyebite makambo yo tolobango ndenge nini totia titre nini toto appuyer yango ndenge nini. Avant tokota kuna ekozala bien à nous na ya ko sensibiliser batu o nyonso to. Si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne abiso, chaîne moko kitoko, chaîne ya batoli pas possible et pourquoi pas chaîne Abana Nzambi. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour tokoso makasi. Bande konanga kandenge na lobaka ezalaka bien soki ozolandaka Étoile Lune Inès TV zala na yo ya kovanda. Zwa penza kiti na yo ovanda. Tia mwa mai na yo pembeni, tia mwa jus na yo pembeni, tia mwa sucre na yo pembeni. Côté mosusu ezo dépendre kaka na heure oyo penza okolandaka biso. Soki omoni na yo ke eza tongo na osenga na yo lia na yo petit déjeuner na yo. Soki omoni ke eza nango midi na osenga na yo lia na yo repas préféré na yo. Et puis soki omoni ke eza nango pokwa Étoile Lune Inès TV a osenga na yo penza ke non kende olia soupe na yo na système moko ya kitoko mingi makasi. Déjà ebele ya batu kotala Ursule Peshanga ebele ya batu bazalaka déjà na ba confusion ya makasi. Ebele ya batu ba mitunaka Ursule Peshanga azalaka marié, Ursule Peshanga azalaka na bana. Est-ce que Ursule Peshanga aza divorcé? Est-ce que Ursule Peshanga azalaka veuve? Ebele ya batu ba mitunaka ba question wana. Parce que toyebi ke la plupart de nos comédiennes ba mosusu ba bala na ba kunzu.
Tango ka ba makambo koma ki kobima na poasa nde toye ko découvrir que non ndok ba o wana ba babala ki na bango na kunzu. Mais eza pe na ba mosusu o babala to mona penza mabala na bango. Baza na bango yebi ke o penza abala. Siko pona côté ya Ursule Pechanga ebele ya bato bazalaka toujours na ba confusion makasi parce que ce que total na ba chaîne mosusu ba yebisa que non Ursule Pechanga aza marié. Ce que tali place mosusu ba yebisa que non Ursule Pechanga azalaka marié te. Ce que tali ba côté mosusu ba koya ko yebisa que non ndenge za boye Ursule Pechanga abota. Kutu to mona na 2023 ezalaki na bébé moko ya leki ya Ursule Pechanga. Bato baya ko salela ye ba émission pas possible. Leki ya ndeko na biso comédienne na biso to star na biso abota mwana na ye apesi ye kombo ya Ursule Pechanga apesi penza ndoi. Tango apesaki ye ndoi siko Ursule Pechanga azwaka soin ya mwana na yo mwana wana na niveau moko pas possible. Siko bato ebele bakanisaki keno ezalaki mwana Ursule Pechanga abombaki mwana wana ezalaki somo na ba réseaux sociaux. Et du coup toye ko vanda ka boye toye ko mona photo o bomona déjà na miniature na biso Ursule Pechanga alati body na ye wana ya rouge la famille. Déjà photo wana est circulé na ba réseaux sociaux na niveau moko pas possible. Pas seulement cette photo, ils ont la photo lisusu ya Ursule Pechanga amemi ndoi na ye. Amemi ndoi na ye et koloba keno botala na photo wana ndenge eza boye ndenge Ursule Pechanga za ya kovanda azande na zemi. Azaki na zemi aboti mwana wana selon batu mosusu bazoloba keno Ursule Pechanga akosaka bombaka mwana ngo. Ya solo Ursule Pechanga azaki na zemi abotaki abombaka akosaka batu keno mwana wana azalaka nde mwana ya leki na ye selon batu mosusu. Bandeko nanga kolanda Ursule Pechanga antuka nga na lingana nanga makam nyonso na ndimilaka surtout mingi o mutu ye moko alobaka yango penza nga na ndimilaka ata soki ba dur ekozala ebele toyebi ke na communauté na biso la communauté congolaise eza communauté moko ba dur ezalaka totalement ebele toyokaka te me tolingaka penza koloba yango ezalaka problème na biso. Kotala ndenge Ursule Pechanga vandaki soki totali photo wana kande bomona ngo na miniature la famille botala bien penza ke ezalaki tournage avandaki penza na tournage na bango wana basalela biso ba film ebele ya mosusu Ursule Pechanga za na zemi na filme ya mosusu na film aboti ezala bongo siko na tournage wana soki azalaki ke rôle na ye fallait azala na zemi sikoyo bakotia biloko batiaka ya olakisa keno mutu aza na zemi na filme. Alors bato bamimika photo wana keno Ursule Pechanga abota. La famille avant de continuer avant to loba nyonso kandenge to lobaka kande to betaka masolo na olinga nanu napesa matondo napesi matondo na ye moko sponsor na biso officiel oyo atikaka biso te oyo azalaka toujours elongo na biso ezala na tango ya pasi ezala na tango ya bisengo ezala na tango ya mawa azalaka toujours na biso napesi ba matondo ebele na kombo ya ye moko Jésus-Christ de Nazareth. Grand merci na balandi nyonso ya Étoile Ines TV ba oyo nyonso bazwaka ta na bango pona kolandaka biso ba oyo nyonso bazwaka ta na bango pona kosalelaka biso ba partage matondo ebele. Grand merci na bino nyonso bino nyonso bolandaka biso napesi bino ba merci ebele. Merci na Linda Bukulu, merci na mama Tina Sambia, merci na mama Joséphine,
Merci, merci na tonton héritier Youla. Merci na madame Sandrine. Merci na madame Judith Diampovisa. Merci beaucoup na madame Sidonia Siala. Merci beaucoup na bino nyonso bolandaka Itoile Ines TV. Bino nyonso bozalaka toujours et encore elongo na biso. Botika biso te talaka bino ata soki tobeti bino mabaku. Bozalaka toujours et encore. Merci beaucoup pe bambote na bino na système moko ya tokos makasi. Bandeko na nga ndenge na bando loba makambo ya zemi ya Ursule Peshanga, makambo ko bota ya Ursule Peshanga, la famille. Hey, tambola mokili bandeko mona makambo ya somo, makambo ya moto, makambo ya obanga, la famille. Na ba interview nyonso ya Ursule Peshanga, soki batuni ye, soki azalaka na mwana, soki asi abota, to soki azalaka marié. La plupart ya ba interview ya Ursule Peshanga alobaka toujours et encore que non, nanu abota te, pe nanu abala te. Bandeko nanga, nazo répéter ka oyo Ursule Peshanga alobaka. Alobaka na ye que non, nanu abala te, nanu pe abota te, selon elle. Mais les autres comme on a ba photo ba te belé oh Ursule Peshanga bota abomba mwana oh Ursule abota abomba mwana. Il y a même de ces personnes oh baya balobi la plupart ya ba comédiens na biso ba bota mais ba bomba bana bandeko nanga mwana ba bomba kayete kane to lobaka surtout pour na ba personnage public tant to loba ba personnage public. Tout le monde a Ursule Peshanga. Ba Belvi Kandi la patronne Poutine de l'écriture. Mam Cécile Abissal au Pombasen. Ba di nana. Soki réellement muto bota. Ba tuneti bango. Ata soki obomba ki mwana na ndenge nini. Un jour vérité obimaka na poisa. Et puis vérité wana kobima et obima teki mwana si a qualité. Vérité obimaka na 3 jours à kobota. Un mois. Pourquoi je dis ça? Parce que déjà la communauté na biso ya bato maboke. Na monde wana bato maboke. Eza monde moko la famille, ezalaka na secrété. Qu'on se le dise. Secret ezalaka na ngote. Bango bazalaka, moi makambo oyo il fallait pas mokili eyeba. Ezala toujours na bato. Mosusu ya to mona kana mibali neti ba papa ibutu. Ye benza bomba kana ete batuneti bayaga bisu si réellement Ursule Peshanga abota la famille elingaki beba na internet mutu nyonso to alingaki ayeba kino Ursule Peshanga abota. Ursule Peshanga azalaka na mwana mutu nyonso to ona oloba mutu nyonso to la famille alingaki ayeba. Peut-être bébé wana alingaki ezalaka na ba 3 mois ya pamba. Mosusu ata 1 mois ya pamba. Mokili mobimbelingaki yeba. Kutuka na tango Ursule Peshanga alingaki tawana azuka zemi. Zemi ezaka na 2 semaines. Mokili mobimbelingaki yeba. To yeba ki zemi ya Priska Kanushipi. Bien qu'il y avait tant de personnes, tant au salela yango émission, tant de personnes, bandima qui étaient tant au sala ba émission que non, vite et Priska Kanushipi ndenge zabo ya zana zemi. Ba tu ebele ba wangana ba lobi tebi pe bolekisi. Mais tango ayaki kobota. Ebele abatu bazonga ba lobi ba information bo pesa ki biso ezaki ya solo. Pourquoi? Parce que quand na monde na bango, ba comédien, ba to maboke, secret ezalaka te, ba bomba na kate. Ba bomba na kate. Donc bango penza ko bomba ezalaka te. Bango nyonso babimisaka ngo kana poisa. Bango nyonso balobaka na bango. Secret neti to mona kana batu mosusu pour travailler ensemble. Eza monde na bino, eza communauté na bino. Mais na communauté na bango ya batu maboke. Ba bomba kana bango te. Ba vérité nyonso ebimaka nango kana poisa. Kanenge na uti kolobawa. Makambo ya Priska Kanushipi. Ka bato maboke nde babimisa ki sekele. Lelo tokomi kolobela.
pa makambo ya Luna Mienzi. Batu nani, batu combien babinisa basekele ka batu maboke. Donc na monde na bango wana la famille secret ezalaka te. Bazalaka na secret ata moke te. Donc si réellement Ursule Pechanga abota to azwaki zemi quelque part ou quelque temps, la famille na monde autre loba elingaki ezala nango somo mutu nyonso alingaki ayeba. Alors on est toujours et encore comme d'habitude pour informer ba abonné nyonso etwali Nest TV kanenge toyaka bandeko nanga ngana lingana nanga ko marché ba moti na lingaka nanga teke no soki mutu asali mabe asali mabe soki mutu asali bo tokoloba toyebi ke star na biso comédien na biso na kombo ya Ursule Pechanga moi âge ezokende kanenge toyebi mais makambo robota edépendaka na mutu moko imutu na mutu makambo akobala edépendaka mutu na mutu. Il y a de ces personnes au babala na bango na ba 20 ans alobi ah na badanga vi nanga na mobali nanga na bando botaka na bando bokolaka bana tokola ensemble tozala neti ba amis. Mais il y a aussi d'autres personnes ba préféraka na bango babala to babota na ba 30 quelques. D'autres personnes voire même dans les 40. Et il y a aussi d'autres personnes alobi non nga semier na travailler sur succès nanga na travailler succès nanga to carrière nanga et kende nango liboso et après ça ndena otala kama obala to ya kobota batu mosusu omona ka keno nga na obala nanga te pe na robota nanga te na tikala ka nanga bongo ka ndenge ezalaka. L'essentiel bandeko nanga basi babali bandeko nanga basi baboti nga na kobota nanga te na kobala nanga te batu mosusu bazalaka bongo batu mosusu na bango pe eza peut-être babela abela na ye docteur a proclamé to annoncer ye que non ndenge eza boye okobotaka te. Alors batu mosusu atali na ye ah nakota na ndako alibala sans kobota mobala koki ko comprendre est-ce que belle famille nanga et que comprendre. Donc wana nyonso et travaillaka et surtout babiloko ya bongo il y a de ces personnes akoki jamais koleka na ba interview pour na ko beta ma solo sur ça non. Alors na minute oyo na ko informer bino ka ke non Ursule Pechanga na moment oyo na monde ya lelo oyo nanu abalite Ursule Pechanga nanu abota te. Ursule Pechanga nanu akota na ndako alibala te pe azate ke no azaki na mobali akufaki ne tomonaki sœur na biso oyo ayembelaka nzambe banzembo moko kitoko sœur Dorcas Kaja kandenge ezalaki mobali aye adotele ye bakomi kosala ba préparation ya libala mobali akufi. Mais pour na Ursule Pechanga nanu occasion wana to opportunité na wana ekoma na vie na ete. Donc dès qu'il y a za boye nanu ayebi makambo ya libala te wana penza mu pesa black line mobutu ya tongo mutu na biso ya tongo comédien na biso ya tongo. Donc ba rimer union sezo tambola ka ndenge toyebi Ursule Pechanga aza mutu moko toyebi biso nyonso aza mutu moko keno ajouaka ba film ya s'incarnaka na nyonso. C'est tout à fait normal bakoki kopesa ye rôle moko boye o s'incarner neti mwasi moko aza na zemi batie pe zemo batiaka ali alati yango tokanisi ke non eza zemi eza nango zemi te la famille eza ka ndenge touti kobeta masolo ke non ekoki kozala nango ka ba rôle bapesaka ye. À ma connaissance Ursule Pechanga nano aboti te wana penza toyebango mwana oyo tomonaka mwana oyo balakisaka nyonso ezalaka mwana ya Ursule Pechanga te ezalaka mwana penza ya leki na ye nde ya pesa Ursule Pechanga kombo. Donc mwana wana azalaka penza ndoi ya Ursule Pechanga yango Ursule Pechanga animaka ye mingi kokakisa ye ba photo tomonaki kutu année passée na 2023 c'était l'anniversaire de cet enfant. Il fallait voir fête oyo Ursule Pechanga asalela ye ye moko kutu abengaka ye kaka mon enfant ma fille chérie parce que azandoi na ye yango asalaka bongo
mais koloba boye ke non 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 emandaki ekitaki ezongaki Ursule Pechanga nanu abota te ata soki aboti eza mwana na ye d'après tout hein la famille ana lobaka toujours ata soki aboti eza mwana na ye hein ndenge toza boye na se ya moi ya de ces personnes oyo nzambe penza ye moko ntango abando créer mokili ayebaki ke mutu oyo akobala il y a aussi d'autres personnes ti nzambe azo créer mokili ayebaka ke non mutu oyo akobalaka te ti akokufa na ye ozala na ye célibataire peut-être akobota na ye kaka donc vie ezalaka nango ka bongo eza te ke non mutu nyonso to aza appelé na libala to mutu nyonso to aza appelé na kobota te donc totiaka pe pression te na bacomédienne na biso mingi soki totali basila bisalo totali babelvi kandi totali badina na la douce totali ka ba Ursule Pechanga boye ebele ya bato ti ba age na bango wana ti lelo nanu babali te bandeko na nga totiaka pression na mabala na bango te donc mutu na mutu ayebaka le pourquoi il faut abala to le pourquoi il faut pas abala la famille tokomi na biso na suka ya partage na biso ya lelo ka ndenge ezalaka oyo mpenza suka na biso wana toomona na lisusu na baémission na biso mosusu na système moko ya tokos.